Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliani. Tout na pesi bino ba mbote, ba boy ba vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndeko na ngai, ma famille du cœur, ma deuxième famille. Nalinga bino mingi na sepela na bino mingi parce que boza ya ngai famille à motema, ma famille à motema. Maman Eliani a pesi bino mbote, qui met qui en kaka pesi bino ba mbote na bino. Mami solo na, le problème te. Votre deuxième maman, votre Kimeki en KKP, si bino bambote, j'espère que vous allez bien. Merci pour notre message Nabino, merci pour notre inquiétude. On est sur Bozo Luka, Bozo Benganga, Bozo Nanga Voice, Bozo Komelanga, maman Eliane. C'est comment tout ça boyena boye. Bon, tout ça toujours quand on à Matanga, de Bomo Nana, ma famille. Toi toujours quand on à Matanga. Donc samedi. Lobby samedi nde ba okunda mama biso mama bokilo na no. Ah ouais, OK. De vous okunda mama bokilo na c'est aussi ma deuxième maman. Moi je suis votre deuxième maman, maman bokilo c'est ma deuxième maman. Donc c'est après demain. Ndena ebisebino ke makoloza na nzela. Merci ma Bernadette. Ma Bernadette bisinga mama Eliane na sala paye palo na sa ndenge nini pona fleur à ma bokilo. Bon, normalement, je devais partir demain vendredi. Vendredi, il faut qu'il vraiment kende. Mais malheureusement, il y a une convalescence. Donc, moi, je suis kende. Il y a 8 heures de vol. Hein. Et puis, matin, ils ont rappelé choc, tout ça. Mon médecin ne m'a pas permis. Donc, moi, je suis kende. Il y a une convalescence. Mais, ma bokilo nanga zaka kati motema tozaka na kati sa matanga bomoni ya Marie Jeanne nenga osuka ne basani wana Marie Jeanne osuka basani ole la bokilo mo ba mona ote ya Marie Jeanne ocheka elingi na mopanzi ba mona pembe la constater amsala baraka mami keba mafuta moto mami mami kobanga to yo utile bongo na kati papa paza te to bando benga pompier héros oh mami voilà tozama na kati ya kolia mabokilo na te ya kabino toujours na misa kabino toujours ke mama bokilo za mutubi wa ptaka vraiment respect pour ce qui mama bokilo abotelo mobile te mobile ozana ye papa na bana angaka za mobile na yo te to kana kati ya kolela mama bokilo moi ba tumuso tunamona mutu mo message mo mutu akomi mama nene ko sana no video te mama mobile na ngai ebike vi na ngeza yango ayebike mo sinaza mutu abata ebike famille du cœur bazana besoin bazala informer beba mama abiso ndenge nini situation eza ndenge nini mama abiso aza wapi. Non, mon mari, mon 1m85, qui m'a dit que tu as le droit de faire tes vidéos. Mamie, elle est venue. Emmanuel Bazamoulaye, hein? Vous savez, hein? Tout le monde, bah, on dit que 1m85. Mon amoureux de mari, mon 1m85. Non, tu fais tes vidéos, ma chérie. Moi, je vais travailler. Tes belles-sœurs travaillent, tes beaux-frères également. Hein. Tu as le droit de faire tes vidéos. Ça ne t'empêche pas de faire des vidéos. Surtout que tu es malade à la maison, tu fais rien comme ça. Donc, nous, maman est bien dans l'hôpital. Donc, voilà. Bon, donc, c'est bien le comment on a maman liste nommée la robine. Mais soignez la maladie. Mais si on a la maladie. Kendo somba vitamine C au mela. Et on a l'accepté une longuité pour la maman liste nommée le quoi bien qui n'a pas bon. Donc, matin maman te okunda samedi, ni na sabino fakina kene na kesute. Na ozala on a besoin ko partager mawa ya maman bokilo na ngai. Soko za na répertoire na nga. Adresse déjà na sina chewana na WhatsApp. Na WhatsApp na nga adresse eza wana soko za na posa ya ko partager mawa wana na ngai. Soko za na liste na ngai. Poser un numéro de téléphone. Aux en a qu'à WhatsApp nanga. Oye, mais ceux qui l'ont bloqué déjà. Koyate. Ça n'a bloqué yo. Ça n'a bloqué yo. Est-ce que Koyate? Est-ce que Koyate? Hein? Ça vous a déjà bloqué na WhatsApp. Est-ce que Koyate? Donc matin nous a concerné yo.
Ce qu'on a bloqué était. Quand on a baillé l'engue. Y'a Marie-Jeanne. Il y a un autre sarah dans la carte. Il y a ma table. Ouais. Bokilo balube balube na lobi bino baluba bwa mabe bosalika nini babi bino pesa bobala ba Congo bosalika bandaka ba toucha ye maisha lelo abi téléphone à rattraper il faut la rattraper ouais ça fou to la mabokilo na ça fou bi ça fou tout ça manioko mais wapi amo mais la qui sera site et puis ça fou mais manioko la ngo mais si la toxé manioko to lia karata Tenabo ma. Ye maisha la kisana manyo. Buwe pisafu. Mamila esa nguba. Mamila esa nguba. Na toto kisite to sala poto hapo ngala to sisa et puis na sala mikate. Tole ma bukla ba façon nyo. So kine mutesengo. Ma bukla ki mutesengo lo ba. Ma bukla ya Marie-Jeanne. Ma bukla lo ba ki ya Marie-Jeanne mabokila loba ki so akufina to lata kitoko to lia to mela to sepela po ye aokende na lola na nzembo na ye wana kaka bolingo 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 bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki bolingo eleki mabokilo na ngai yaza eka otenga bolingo azoyebisanga lobi mama omoni basemeki mama naobetela bino lisolo te bana mama omoni basemeki mama basemeki ata batungisi ndenge nini mama kotikaka libala mpona basemeki te mama omoni nga na bokoli basemeki semeki nanga moni tata leki na bino ti lelo tukamatanaka na ye kame na bokoli ye basemeki yoka ya Marie-Jeanne yoka alobi alobi mama soki semeki ye na ndako olambeli ye fufu opesi na mbongo ya transport akei na ye mama azokanisa na poto ya mama mbongo ya transport mais yo kanisa ezaka bongo alobi lambeli bango soki basemeki bayo lambeli bango fufu pesi bamo ya transport mais mabokilo na nga ko aki super mabokilo na ngai mpenza ye mpenza ozosasemeki nango abi Sœur Marie botungisa mwasi ayanitu te bovandaka malamu na mwasi ayanitu ye Marie-Jeanne mafuta ezu moto makasi so cheka mikate kozika. Ah bon? Oui. Bibis que vous livre. Tiens na mupanzi keba kozika te ya. Acha servir tiens ezu moto moko so cheka mikate eziki c'est pas la peine. Les choses en somme. Si si. Boyo kana mambo kilo mo mafenza pesa ba ne conseil. Bo tungisa mwasa ya mukolo te. Tungisa mwasa ya mukolo te, ya mwasa ya mukola mama na bino. Basemeki na ngapa benga. Basemeki na pa benga ngamba mamu. Mama ba. Ba benga ngamba mamu. Mamu basemeki na ba benga ngamba mamu. Ba benga ngamba mamu. Ba ngamba mamu. Nde mama bisaba ngwa. Na mama bisaba ngwa biona za mama bino. Mabo kilo na ngaki bien, to lingana mingi na mabo kilo. To lingana makasi na mabo kilo na ngai. Mabo kilo kutuko ata mwana na keki shasa te utungise te. Soki ka sa moni ngabi mama lukula na moni ya nitu mama. Na moni ya ni 15 na moni ya mukulu lukula na moni yo. Obi mwasi na mobali se babali ba koma kasi loro mongo te. Bakomi mutu moko. Koma mutu moko lukula na moni yo na moni ye. En tout cas, bino pe ba bozana ba bokilo na bino bo vanda bien na ba bokilo. Mami yo pesa na conseil na ba no o bazana ba bokilo na bon po ba kibokilo poto pasi mami. Suka. Mais ba bokilo musupe batungisa basi abana, basi bana musupe batosa kama faut pas ka auto kondana kaka o basi ya poto buena prete. Ya Marie-Jeanne le bano na. Chance pour écouter la bokilo na bien. Azuzo vraiment za mwana ya mwasi. Donc bazalaka. Musu souper baza babi. Bon, ça dépend. Tous les deux côtés. Donc, yo peut faut zapper bien. La bokilo no zoe pe quoi maman là. Donc c'est un peu ça. C'est ndenge na banda ko zo yangai. Oui. Yanga za kibongo. Mami yo yebit. Oyanga penzana. Na continue puis ya mbali na kundaki. Ya mwasi yake. Biso eza bongo. Bokilo na il faut respect. Biso lo a biso za respect. So za molu ba ko s'inventer mais vraiment en tout cas il faut
Maman mobali na maman na. Biso côté ba pesa biso penza toli makasi ya. Mobali ata na kwa ta. Yango na yoka ka susu soki na moni mwana muluba o manke ma bo kilo na bia mwana muluba sali biso boye pona nini. Na linga kilo kwa na te mami. Na sepela kana ngote soki na moni mwana muluba zo manke mama bo kilo na baka mais c'est quoi ça? C'est ça la nga passe mon ko yeba te. Il y a éducation aussi, éducation. Mbele na kati ya mutasombi yango ye nango lelo. Mami pesa na tolina na bana no basi. Yo Marie-Jeanne. S'il te plaît, il y a des gens qui me la thé. Du thé s'il te plaît. Oui, moi aussi je vais prendre du thé tout à l'heure pour la digérer. Mami pesa na conseil na bana na famille du cœur. Famille du cœur au batala kai. Au bateau. T'es pas bonné dans c'est ma famille du cœur. La famille du cœur poumon. T'es ba ya ba moko wana te bangote. Voilà bangote. Ya Marie-Jeanne. Comment ni ba bonné nanga? Baza famille du cœur. OK? C'est quoi famille du cœur o ezaka on a sangisa bato. Yango za famille du cœur bon encore. Il y a différent. 50 000 abonnés wana. Bangote ba famille du cœur. C'est quoi famille du cœur bon encore? Les sangisa biso na ba pour ya Marie-Jeanne pour moi ya Marie-Jeanne autour de yo kaka wa pour moi pour moi la belle sans maquillage maman Bobila da moi c'est qui toko sans maquillage maman Bobila da wa sans maquillage c'est pas bon maman yango na linga ba photo snap penza te bato comment ça ka une photo snap amoni akomi na beauté na snap so ya bon te mami personne na conseil na ba na ba otala ko bana toujours ba solo bandeko kumani me ata ba mama na ngai mama na biso génération na biso en tout cas ndenge ni ba mama bazali kotosa ko respecter ba bokilo na bango akoza mama mobile na ye lokola mama na ye ozomona ezali te ke asala boino mama na ye papa pe azozwa pe mama mwasi na ye lokola mama na ye po lelo ezali omona mwasi azobanga mama ya mobali na ye te mobali pe azobanga pe mama mwasi te azobanga baparent ya mwasi te surtout na poto mama mingi bazo conseiller bana na bango mibali te koyeba ko respecter ba bokilo ezozala te mami mingi ya eza bien te ndenge baboti yo na mama na yo ndenge pe baboti pe na mama na yo donc ezali vraiment bolingo koyokana ozomona ntango olingi mobali na yo olingi ye linga pe mama na ye ntango olingi mwasi na yo linga pe mama na ye po soki babotaki yo te babotaki pe ye te nde bomonani pe te bino mpe boboti bana te bolinga mpe bana bino mibali na bango batosa bino te bango mais non ezalaka te eloko wana vraiment en tout cas tomeka kosala makasi bino bana ntango oyo eza mawa mingi bana ntango oyo ko mama po biso en tout cas ya Marie-Jeanne yo faut te Emmanuel ntango kobala mwasi na ye ayeba ko respecter mama mwasi bana ba garçon poto mi bazana ba respect na ba mama bokilo na bango te mami omona pe mobali ya mwana zo katela mama bokilo téléphone mo pe téléphone katela mama bokilo téléphone ye nini yango bopesaka pe ba mama bokilo loko te bo ape na loko te éducation faut qu'on lo bana bana oui malgré babotami awa mais tout ça quand même la coutume na biso tout ça la culture na biso il faut quand même ba respecter biso to relaxa ba habiter c'est ça po bana ngo ya poto na ba bango pete ko ba bokilo ya rakisha so za ko ba kisha so bo mbala azala mbongo ye wana zuna yo na famille en charge pas to pesa bino respect mais awo ezaka nango te mais minimum moi respect ko pesa ba bokilo c'est important quand même. Tant de lui respect, ça n'a pas lingo là, je suis dans la carte. Autant on lingi mot, pour respecter déjà, pour payer ça en place comme il faut. Mais tant on lingi était. Asa kunate. Ozomona. Et ça la carte. O lingi ni yaya. Ça la carte serviette pour là le molana son, là donc ça ça. Bolingo, respect. C'est ça que peut s'appeler mobile estime, peut s'appeler moi estime. Autant mutu à l'aise quand même. Il y a des gens qui ont des locaux. Et ça passe ma mingi. Alors il y a aux autres qui peuvent écouter aux alliés à Kanyou. Oh, je n'ai pas le temps de préparer, je suis fatigué. Mais je suis préparé toute seule. Moi je n'ai pas le temps, je ne sais pas. Et non.
mindele bagardaki mindele na bango bachange te bagardaka ndenge bango bota mpe na bana mpe barespecta mpe baboti na bango mote parce que respect wana yaka mpe bana mosu ya basi so bazorespecte mpe bamama ya bango te mi bana bo mpe barespectaka mpe te eutaka mpe na bana mpe bango moko ndenge azomona ozose comporte vis-à-vis ya baparent na yo ye mpe pareil akolanda bongo moto ekei moto ekufi na akopelisa ntango yo ndenge orespecte baboti na yo ndenge mpe mobali mpe akorespecte ndenge mpe mwasi mpe akozela mais soki yo moko ozomona bango kaka akoti voilà eza mpe lipamboli te mpo nzambe alobi tosa baboti na yo komsa mikro ekosala nini ekozala molai jabiloko notia na micro na peut-être so eza nini ezika te mami okomosa soki na micro mami ata kutu bakongo basalela yango boye te mami wani elembi batiaka mpe na micro biso bakongo tolena kobabula sikole mabukile na safu boye imajalesa na safu mule tole mabukile na safu elembi mami na makambo le tole mabukile na safu na safu le yango mami posa kuna ba mwa safu nango bala manyoka yango tole le pole bitele mabukile na ndakala yango nacha boya romon le tole mabukile na ndakala tusha bala bi ote bana bilo abaluba lelo ya bakongo mami za sani cha manyoko na safu nango bapeza mo le tole mabukile ndenge bakongo balabi oyo bino boya mabukile na ndenge baluba boyendeni ne bo sana bino bandakala na bino bani bo bango ba le makambo échanger mami te wana ka mami mami asali yango eza mobimba oyo esali trace yango oyo parce que eza ya micronde te mami plastique wana eza ya micronde te eza ya koconserve bilo eza ya micronde te oyo ona tse safu mami oziki voilà lo tolela mabokilo na safu na manyoko na nguba na ndenge bakongo vous comprendre mami boka kisaki ndeke bomoni ya bolobaki otole bola mabokilo na nini yango bomoni lelo safu na manyoko na nguba kisaki ndeke pe eza voilà Elia tonda basani na banzungu Elia tonda basani na banzungu yaya. Bon, merci beaucoup la famille du cœur Bomoko. Na mikate eh? OK. Non, zo ya wana. Komesala mona anga moso bongo na bana bato nyonso matanga. Voilà, mikate ya mwana. Mikate sala malheureusement boliaka te. Bango baliaka neni tana sali boye mpe bakimi bango balambi. Si, voilà ba sala. Donc ça va opposer. Tika. On appelle ça la cande yo sala ki wana. Yo peut ça va tapeti comme ça sali ba pat na omoko ngala na lobby. Yo po sali yango. Eza sala bemi na musala. Yo ka pesa moninga sourire. Pesa moninga sourire. Voilà. Voilà bandeko, bino ba eboza pe na ba mama bokilo. Soko vanda mama bokilo no malamu tanga ki na bon moyi. Tango pa ko kufa ko lele malamu ko zala bien.
mais ce qui n'a pas beaucoup de bon moyo, c'est qui n'est bien attention à Koufi. Ça sert à rien. Aux annonceurs bongo bongo. Mais les tinga ibo, n'a beaucoup de nangai. Oh, ce mec qui n'a pas été, mamie. Abenga binanga. Pesa ba photo na ona maman parce que yo profiter mingi na maman. Ozoka ce mec qui n'a dans le balanga. Oui. Abi pesa ba photo na maman yo profiter mingi na maman. Pour le rendre kende kisha sa mingi. Pesa ba photo. Pesa ba photo na ouf, maboklo na ngai wana azaki super. Maboklo quand je dis super alors super hein. Maboklo na ngai il était super maboklo nzambe mongoli monena kimia kena na lola. Alabaki mukolo okufa tolia to mela to sepela poya azaki na muta esengo. Abi bolia bo mela bo sepela mama bulata kitoko bolia bo mela bo sepela. Ah oui. Mutazola baki yo kene pa abinga na kena ngana ngai mukono kufa na kene pa nzambe tata. Ah bon? Ah oui, zaba ki pa nzambe tata. Ah ben confessé hein. Abaki yeso akufa kene pa nzambe tata. Voilà. Bon, ma famille du cœur. Famille du cœur. Bah on yoso ba bonne yoso ba ma famille du cœur. Ah bon? Bon, en tout cas, tu dis binomingi. Vraiment, surtout à Kaka. Na matanga tozole lati samedi ndesima donc telema na CD surtout no baka neto telema na surtout la kana se wana moi ite c'est que la seule place mami on là mami on là kana se wana ta mami on ya na manyoko na kada ko la mabo kilo ya ba kongo ngwana bon ndoko matanga ndoko matanga o comprendre ndaka matanga bomoni tola na se tola na se boye penza do matanga ko le pela mabo kilo tola vraiment na se comprendre après et puis ça va on biso ça va so wa kudimo toté là jamais na neti nga kutu naza nini convalescence na akara ambetu nangeko akana sa boto bomoni ta botani nyoso ka pour la matanga kaka donc voilà bango wana bomona tozela bandiko mususu boya pona kolala elongo na tongo to panzani bato bakie misala na poko baye to lali na tongo ba panzani bakie misala na poko baye to lali ainsi de suite parce que toza en plein matanga. Mabokilo, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Mabokilo, mon tabou est 1m85. Non, mon angé. 1m85. Mon amoureux de Marie, mon 1m85. Mon fou, mon kanda moi. Aïe, 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 ça, mon bon côté. Et ça, quand on change la mobile, nègre, maman sera bandée au centre de l'Abraham. Ok, nous avons vite fait le vite. Voilà, bon, j'espère que tu as écouté tout à l'heure. Bon, mon évolution, c'est que tu as là. Quand tu as na salle, tu as panza matanga. Pour la maman biso, nena lobby, ce que l'on a dit, c'est maman Eliani, tu as kati ya WhatsApp nanga, c'est que komona ben information sur pour na samedi za kuna na kati. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Bon, merci beaucoup d'être surtout au dispositif pour nous talanga topé pour na koyo kangai. Merci beaucoup na pesibino. Merci mingi, bozala bien, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzam kalsa. Kumuna zamba nube sheneni bana betu bons. Bisous, bye bye.